Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salon Lomea. La bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salon mais salo yaka moko babi salon mona poto. Bozwi wapi? Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. La série des descentes continue, mesdames et messieurs. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Bonjour, na binonyo sopé, bonsoir na bino sobota la biso et ko dépendre na nini er nini bino bota la biso et c'est ngozali mingi parce que toloba ki lelo ezaka kanase ya moyi ko tambola ko sala ba descente oyeba ndenge ni ba réalisation ezali ko sala mape ko yeba ndenge nini population likanisi na bango ezali pe nini na oyo etali misala oyo sala na kati ya mboka na biso. Bravo na mokonzi ya mboka parce que tomoni Mikolo, il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Aussitôt, peuple a réagir, toute population a réagir. Toujours mon emballement, copé, réaction. Il y a bakonzi, oh bazo kamba, population toko kamba, peuple. Awa et c'est nos amis parce que derrière la caméra nous avons Alidor Luyeye, la réalisation bien sûr signée Jordan Panzou et aussi l'assistance remarquable de Amiral Chamala et c'est une équipe Mobimba et Nouvelle Tendance Télévision parce que l'équipe Yaboé et Sengeli Kaka Maboko et Zalapo Musala et Salama Susu Nanenge et Sengeli les lots reçoivent les sous érosion au taille qu'on frappé toujours entre Selembao na Ngalema de l'autre côté Monga Foulapé de l'autre côté ah Tozali tout justement on a Dimez na quartier d'Imez et sika oyo érosion et frappaki makasi mais bomona ki population batelema ki basilika ki makasi ba na nzela mais sorti na bango ya liboso na nzela mille akoya police akoya place wana a panza bango ba bois quand même ba gaz lacrymogène ezalaka kutu ya makambo ebele deuxième descente bakonzi susu o bazalaka kala
bazonga mais batikala ata ko réaliser eloko moko te alors epesa ki susu pasi na mitema population alors population atomboka na niveau moko kosakana te. Alors on va faire un petit pas en arrière tout à l'heure. Ce qui a été en image réaction, il y a peuple, tout il y a population, il y a habitants, tout il y a Dimez, il y a environ Mongafula, Ngaliema, c'est les Mbao parce que cité verte ça na kati c'est les Mbao et ça musikate. Alors toute la réaction na bango na micro, il y a vérité ou réalité, la nouvelle tendance télévision et on se retrouve tout juste après. Réaction à chaud, bien sûr, il y a population parce que bazalaki penza na mitema ya kosuka esengelaki sala mandengwana beaucoup a déjà bandak au bozomona awa c'est-à-dire il y a eu plusieurs maisons où etiola ekenda na kati ya érosion oyo ba église n'en parlons même pas et beaucoup a batozaki na kati ya désolation c'est-à-dire en le regardant droit aux yeux sentir que bazo communiquer tristesse moko ya kosakanate et tristesse comme ko tindika bango siko na ba réaction moko austère réaction moko ya kanda makasi yango bomoni population auti kotomboka auti koganga awa mais masasi et bêta jour oyo ba gaz lacrymogène et bêta ma jour oyo tout simplement parce que balinga qui ba calmer tension ya population mais juste après l'actuel gouverneur mon mboka Gentini Ngobila sala qui descend sur terrain pour natina na kotala ndenge nini peuple to population na ye ya ville province à Kinshasa bazali kobika
esengelaki ameka pe kosala réaction un peu rapide. Le col a payé à l'ancien 100 jours naïe, c'est-à-dire il y a pas dans le projet à 100 jours naïe. Après ça qui projet un peu 100 jours naïe déjà abanda qui mi sala. Et après de son naïe, Tolingito la qui sabino, bon moni déjà nettement en boka pasteur homme de Dieu oyo. Ningini a se plaindre peu à lobby, mais autre la sabino kaka pas seulement parce qu'elle équipe plus de 3 fois, ils allaient 3e fois. Mais le lot la sabino kaka juste réaction naïe oya lelo. Parce que tokitaki sur place total est-ce que misala ezo salamate mboka oyo ezali mboka na biso ezali seule richesse oyo tozalaka nango esengeli to batela yango parce que so il est lot to perdre yango to éviter so ba benga biso banani toza so ba congolais to koma ba congolais en face. Mais réponse mutu na mutu azana yango kasi botala lelo esengo ezalaki ndenge nini to réaction ya peuple to ya population na esika wana to senga ki suka to zongisaka batu o batu mboka ki batu balobaki na micro esengelaki pe kozongela kaka bango pona kotala soki réellement bazalaki satisfait. Alors to tika bino botala ba image ndenge nini population esepeli to ba réaction na bango na kati ya micro ya vérité to réalité to landa. C'est une façon de provoquer. Le chef de l'État avait dit ceci. Bakoki ko kanga mutute, tango azali ko revendiquer ba droit na ye. Bakoki pe ko boaga gaz lacrymogène te. Mais ya boagi gaz lacrymogène a betiti ba balle réelle a wangani sur place ici. Mama te, aza mama na ngai te. Azali colonel Lili. Donc nous sommes en train de déplorer comportement wana. Et au sengi et pas un chef de l'État en personne. Nous savons que asi basi ben instruire et pas un ministre. Mais tellement que le boulot est zokende. To kangimbulate, il faudrait que le chef de l'État a vraiment s'investir na gatna likamboyo rapidement possible. Pourquoi je l'ai dit? Tala soki caméra na yo eko komona pylône ya haute tension. Ezaliawa. Oya nini ya SNEL. Pylône wana soki ekwei. Pobaya na sima koloba au deuil national. Ndenge zokende boye route de Matadi ezaliawa. Ce qui est quoi, la circulation sera bloquée. Avant qu'ils la bloquer, il faudrait l'implication. Il y a chef de l'État personnellement. Pebaye bisa, Lilio azali, il y a colonel, il y a la police. Il y a za mokonzi à la police, il y a libosote, il y a zali soukate, akoki kozala. Na habitude au bazaki nango na tango ya nini te na tango ya régime passé te toza na régime ya sika il faut batale likambo ya comportement ya colonel wana awa ba mois passé pona mambo érosion to mona ki église etikala ki na katikati ya érosion namoni na ebite nini oyo moni pour rappeler population congolaise et tout à merci pona vraiment occasion aux alikopé sangai nakoka vraiment na kosolola. D'abord sentiment naza nango ezali ya joie et sengo makasi parce que yo yebi ke tango tozalaki na yo église etikalaki ndambu mais lokola toza na yo caméra na yo ezomona ke eza susu ndambu te eza on dirait loboko ezalaki te. Alors tozali vraiment ko remercier mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État na oya sali parce que koyoka peuple pe ko sala ndenga sali ezali kambo moko ya mutuya ezali kambo ya munene tozana esengo bato bakomi ko leka partout toutes les avenues o ezalaki ya kobukana ezali vraiment ezongi pe tozali vraiment na elikia ete mokonzi ya mboka azali mokonzi azali koyoka peuple nzambe abatela ye moi en tant que pasteur mabolongo ezana se pe nazali ko sambela po ete nzambe apese makasi apese ebwanya apese mayele ya kokamba mboka ya kozala toujours à l'écoute ya peuple pe kozala ndenge tozali komona misala azali kosala pe azali koyoka kosalela peuple cela l'érosion et le tout temps délai surtout dans le gouvernement utileka lelo alternance mai salami asela en tout cas soki tolingi tozongela lisolo ya érosion est banda kala mais toyebi que 2017 ex-premier ministre Chibala Ayaka a pese biso ba promesse ezali irréalisable à saler le comme côté. Nous avons gardé ceux qui période wana a salaka quelque chose érosion et l'ingaki la même arrêté de l'autre côté.
Maintenant, nous avons plus de 50 maisons au Yekei. Nous qui sommes sinistrés, au mon église, nous avons et na côté et qui na katina érosion. Nous sommes na kozanga koyoka pe kosale la peuple. Mais pour le moment, nous sommes dans la joie parce que mokonzi mboka azali koyoka peuple azali kosale la biso bolam. Merci. Mbote ndeko. Mbote. Ndeko awa toza pito tolekaki ba 2 semaines passées. Tout le monde a bino botelema ke belé na prince, bokangaki prince de 6h ti na 11h pour na érosion. Na éviter lelo nini omoni ya sika. Bon, awa toza na kati ya Dimez, quartier Dimez quoi. To sepeli makasi ndenge mokonzi président de la République ndenge atindi bato baye kosa musalo to sepeli makasi. Po to ndimaki te ke lelo ekokoma boye. To bimi 2 fois pour na ko déclarer to moni pe asungi biso esali biso malamu. Ah bisika to telemi ezali ndeni. Ah libulu ezalaki awa neti eza kotoyo mais ndenge lelo ekomi boye bana bakomi kobeta na bale bato batie bakiti bavandi bato mususu bandako ekendeki awa mais bazuma une partie à côté bavandi mais esali biso bien esengo makasi nini ozoloba na leta congolais nini etikali basala nini babakisa bon eloko etikali babakisa bamituka ndenge badimine yango babakisa mituka po mosala ekende mwa mbangu mais tomoni mutuka ekomi okota kaka 3-4 bon toyebi te ezwi bampani ube ndengeni nde eloko toza nango besoin babakisa bamituka mosusu. Mbote ndeko. Oui, mbote ndeko. Ndeko awa totelemi ezalaki ndenge nini betele biso na lisolo. Sika totelemi awa ezalaki libulu moko toyebi te soki tokobenga yango na kombo nini. Mais réaction ya liboso ezali que toza komi tuna eloko nini ezali kosala que pour que l'État azwa le devant ya mosala na ye ezosenga population nyonso ebima na balabala. Parce que je vous dis, pour que mosala oye banda ba forte mobilisation et salemaki na balabala pour que ba autorité bazala saisi. Alors ba autorité bazala ki saisi yango sali que mosala yango e bandi. Sauf que toujours déplorer parce que a liru mosala bandela ki na ndenge komi lelo eza ndenge wana te. Donc tu ko se rendre compte que mosala comme qui n'a pas torti. Au moni na Congo to bandara bien. Mais que si ça, ndé zalaka problème. Si on kena kata kamba diading, libulu ezalaka wana e bandaka, ba bandaka ba tikala ko sili sangote. Alors tozo banga lelo soki ba tiki boye, tant mbule zo banda e ozala plus pur. Donc tozo senga ba autorité ndenge ba bandaki, en tout cas c'est de senga ba moyen, ba tia ba moyen de peur que nous ela izonga normalement. Et puis fallait ba mega pe kotala ba famille ba perdre ba ndaku. Je te dis bandako ezalaki awa oko se rendre compte te bon bandako wana lelo ekei alors il fallait peut-être l'état mais un peu ko réfléchir nini akoko sala par rapport à ba famille wana oyo ti lelo ba musu ba vana na église ba musu ba se réfugier na ba camarades en même temps c'est pas bien alors tout senga na l'état ameka ko les devant aya ko sauver à ça la paix fort pour que musala oyo ekende tina suka tozo sepela mais pour la biso tolobi tozo zela na suka ya likambo pour que tozonga na balabala pour que tout le monde vraiment Nzambe merci merci na Fati merci na travaux nenge bandaki pe komi na suka merci Banakini Banapoto Mokili Mobimba Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en Singleton ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mampouya, Odilon Mampouya. Le Congo au Congolais suivi pour la bande kutu bazo kamamboka ezalaka très important parce que na suivi on ande okoye banani oyo bo confia kitage est-ce que asala kito asala kité ezala susté lokola bande ko bata kotika biso boyebi
bato bazaki engagé na makamba travaux, c'est-à-dire bauti ko sala ba détournement ko saranate, mais je pense que état des droits déjà zali ba ko meka ko landela bango po sengil audit et salama. Ba ba mbongo kenda wapi mbongo wana pe basala nango nini. Mais kotala esika oyo bomoni érosion ndenge ezalaki ya makasi boye, mais botala ndenge bandeko bakomi kobeta bale esengo ezongi lisusu na mitema ya bana mboka pe esengo lisusu mingi ezali komona ndenge réaction sala mbango parce que quelques maisons de kendaki déjà, mais ceux qui car tozalaki kotika elingaki ezala susu pasi mingi koleka, mais lelo esengo ezongi misala esengaka nde boye. Bravo na chef de l'état, bravo na bandeko tout o bazali kosala na kati ya vision na ye, parce que lelo ezolakisa ke congolais azali su moto akosaka na été, tout le monde est éveillé. Bravo na mwana mboka gouverneur Gentini Ngobila pour na misala na ye, parce que tout moni lelo tant azo réagir boye yango nde peuple a osepela na yango esengo ezali mingi ya kolekisa moment oyo na bino elongo kasi tokoloba susu merci na équipe mobimba ya Nouvelle Tendance Télévision. Bino bo continuer ko s'abonner awa matin midi soir parce que yango nde soué na biso. Bon partager pe ba vidéo oyo, merci na Scotty Mara, merci na bandeko nyonso surtout ba olanda biso partout à travers le monde. Mais qu'il y a poto nyon surtout topesi bino merci pe pour na soutien na bino nyon surtout biso ya kolobaiza so mingité kasi to fixer rendez-vous pour na 200 ya lobby pe mikolo oyo koya soki nzambe akopesa biso lisusu makasi. Au revoir et tokutani lisusu mingi kaka na mikolo oyo ekoya butikala malamu. Merci biso to continuer na descente na biso. Au revoir.